bijou d'or Mosi, Hélène, bijou d'or Mosi, Hélène, bijou d'or Mosi. Bonjour, bonsoir na mutu nyonso oya kolanda recette ya mama bijou na mukolo lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or lelo na yeli bino recette na nga na zongi penza na à la congolaise. Mama bijou d'or na yeli bino recette na nga ya dongo batia mbisi ya kokauka. Mama bijou d'or alamba biloko ya batu mwindu. Mama bijou d'or alamba biloko ya bamindele. Mama bijou d'or asala nyonso. Mama bijou d'or asala ka azala émission na ya ba amser mutu nyonso to luka libala contacter Bidor TV 2021. Donc batu babala batu bapambwama donc luka mama bijou d'or salelanga vidéo natsayo na émission ya ba amser na kati ya Bidor TV okozwa libala appel ekozala ya yo émission ekozala ya mama bijou. Mama bijou d'or na sala ba promotion ya biloko batu na sala ba promotion ya batu. Mama bijou d'or na sala makabebele. Mama bijou d'or sala ba publicité. Mama bijou d'or sala vraiment makabebele na mutu nyonso to s'abonner na Bidor TV te soko kutana na vidéo na nga oyo po na mbala liboso naza ko inviter o s'abonner na Bidor TV okozala jamais dessus. Mama bijou d'or na la profiter ko yebisa bino donc les 31 à partir ya 21h tous la live ya mama bijou pour la souhaiter batu ba meilleur vœu pour la kopesa batu ba meilleur vœu benganga ta msusa la 3-4 personnes no lingo souhaiter meilleur vœu en direct ya mama bijou et kozala malamu. Mama bijou d'or les 31 wana na 21h nazana ka pona ko pesa batu merci bato ba soutenir ki mama bijou et bandeli année tito komi na décembre. Nazala konzima ki lelo toza le 28 totika na quelques jours pour na tokota 2021 na yebi ke nzambe oyo bijou asambelaka nzambe oyo azanzamba oyo ayokaka akobatela biso tito kokota année ya sika malamu yango wana le 20 donc yango wana le 31 décembre à partir de 21h mama bijou dans sa ko inviter bino ebele boya na live à mama bijou to partager ensemble to pesa batu ba meilleur vœu to loba oyo ya malamu oyo kozala pona biso pona 2021 2020 nga mama bijou do na kokolo ba ke oui ezalaki année moko vraiment ezalaki terrible mais na mawa nzambe abateli biso c'est-à-dire ezalaki année moko kaka ya malamu parce que loko leki santé ezalité yango wana vraiment le 31 na 21h bozala ebele to souhaite année bino bo souhaiter nga pe na souhaiter bino en tout cas ba meilleur vœu pour na année ya sika e bandela biso malamu o nyonso to ezalaki ya mabe na 2020 to tika yango to kota année malamu. Mama bijou lobaka mwana nzambe jamais kozala mukila biso tozala kaka mitu parce que tozali bana ya le roi des rois papa langa azali roi nga bijou nazali la reine donc to kuta na vraiment les 31 ebele pour na to sala ba meilleur vœu ensemble na bino. Mama bijou d'or siko na lingina la kisabino recette nanga ya dongo mélanger na mbisi ya kokauka. Mama langa blondine muteba na yebisa ke na lobi zela video okozwa video yango yo ozotala siko ndenge nini mama bijou d'or azolamba dongo na ye na mbisa okauka. Mama o lamba na dongo na mbisa okauka te yango wana mama bijou d'or alobaka di kamyo surtout ba apprendre ngo kaka ata oyebi pe tamso lamba on na façon mususu mama bijou d'or azolakisa bino ndenge nini olamba dongo na nga pona mukolo ya lelo mbote na mutu nyonso tu apesa Bidor TV confiance oya s'abonner na Bidor TV naza kopesa bino d'abord ba merci et puis naza kopesa mbote na ba camarade nanga tout esika bozalaka na pesi pe mbote na famille nanga esika tout bozali nazo souhaiter bino nyonso tout ba meilleur vœu nzambe abatela biso ata ba o to bengana kala to bengana ate mengana yebi ke na bolingo nzambe boza malamu parce que nzambe nde aza kobatela biso siko nazo lakisa bino biloko o mama bijou d'or azolamba. Ne quittez pas la vidéo oh tina suka soko lingango sepe nango pourquoi pas tielanga j'aime na mama bijou d'or nazala ngo besoin ata pour sepe na vidéo nanga te tielanga kaka j'aime pour mama bijou d'or aya mokolo mususu ko sa ela bino vidéo so nazo mona ba j'aime ebele ezo pesanga esengo makasi tielanga j'aime partager vidéo oyo pona un plus na yo yango mama bijou d'or azala ngo besoin nazala besoin commentaire na yo mutozo talanga commenter oyebisanga soki omona ki plat dongo na mbisa okauka ndenge nini yango sikoyo tokoti na kati ya makusa na biso kande na uti koyebisa bino lelo mama bijou zolakisa bino ndenge nini na kolamba
dongo dongo na nga mélanger na mbisi ya kokauka. Dongo dongo mélanger na mbisi ya kokauka. Nasi na kati kati ba biloko langa nasi na sukoli mbisi ya kokauka. Siko mama Bijou d'Or na lina la kisabino biloko nini oyo nga na ko lamba. Mbisi ya kokauka ya mama Bijou yango oyo ezalaki nzombo. Nzombo langa na zwi nzombo oyo na sukoli yango très bien. Nasi na la kisabino ndeni basukola mbisi ya kokauka. Na sukoli nzombo langa kitoko. Na tokisi ye nzombo etoki. Mais tellement mama Bijou na lingaka mbisi biloko langa so lazolamba mbisi ya kokauka ezala makasi te. Na lingaka penza mbisi elemba parce que so na moni mbisi eza makasi na monaka ta olambi biloko ezalaka ebongaka te. Mama Bijou d'Or na sina sukola ki mbisi oyo na tokisi mbisi na kotokisa yango lisusu anatanda na bongisa biloko na nga ya dongo dongo. Mbisi ya kokauka oyo ekozala lisusu ya kotokisa. Nzungu na ngai nazwi mbisi ya kokauka na nga. Mbisi ya kokauka oyo ya mama Bijou na sina sukoli ye na sina tokisi ye naza kotokisa yango lisusu. Nalongoli ye bamikuwa na kati. Mbisi ya kokauka mama Bijou yango oyo. Naza kotia mwa mai etoka lisusu na tanda nazobongisa dongo dongo na ngai. Natie mbisi na mai. Siko ndenge ezali wana eza deja basi basukola. Donc nasi na kati kati na tokisa ngo kala lisusu moke anatanda ba sauce na nga nazosala ya dongo dongo ebela. O mbisi ya kokauka na nga natia yango mai. Na kotia yango na nzungu, na kotia yango na resho. Na finiki mbisi ya kokauka na nga. Mfiniku etoka lisusu parce que eza mwa makasi. Ako nzombo ezala makasi. Siko mama Bijou na ye kolakisa bino étape na nga ya dongo dongo. Dongo dongo ya mama Bijou yango yo bomoni dongo nangeza dongo dongo nangeza mwa ebele. Oyo ezali matungulu. Mama Bijou nazwi matungulu na nga mibale na kati. Nazwi sani na ngai natie matungulu. Natie pe dongo dongo na ngai na kati. Nakotia mafuta ya huile. Mafuta na ngai ya huile yango yo. Eza mafuta ya huile. Na sopi yango moke na biloko na nga. Resho efungwami. Dongo dongo na nga yango wana mélanger na matungulu na mafuta ya huile. Biloko na nga nyonso tu oyo na kosalela dongo dongo ezali pembeni. Oyo ezali tomate. Kompo kokolambela tomate oyo tomate ya mbuma oyo tosalela yango salade ya frais. Mais mama Bijou na préféré na sala na nga na tomate na ngai oyo pelé mais ya linzanza. Nazwi tomate na nga oyo ebengami na kombo ya pelé. Tema lokola dongo dongo na nga pezaki ezali ebele. Nazotala ka mesure tamsu na otika nga pendambu parce que nalinga bapete biloko oyo kokota mwamba ezala rouge makasi. Nazwi na nga ka mwa dembuma na nga ya tomate na kati wana. Bambuma ya tomate mibale. Kompo kokozwa biloko oyo mixe yango. Nga mama Bijou na mixe yango te. Nazwi dembuma na nga ya tomate. Nga yo nakomi kotuta yango boye. Pona etelema telema na biloko te. Mama mingi boyebi na mimi kolamba dongo dongo, mais mama Bijou nazolakisa bino modèle mosusu ya kolamba dongo dongo parce que naza na ba modèle ebele na lamba dongo dongo. Lelo na préféré na lamba dongo dongo ngai boye. Ma copine Maggie na Belgique, ma copine Jolie na Belgique,
ma copine Bijou la Blanche na Congo. Donc Mama Bijou d'or yango yo. Mama Blandi Muteba na Londres. Ndeko nyonso tu ya groupe abadie baba. Mama Bijou azolambela bino dongo dongo. Dongo dongo nanga yango oyo tomate yango eza na tia nango kaka mibale. Donc namoni eza déjà rouge. Inutile ya bakisa tomate mosusu. Natie tomate nanga à côté. Sikoyo ba épice oyo ya poussière oyo nga na kobakisa awa ezali végéta. Nazwi végéta nanga natie na lutu. Mama Bijou atie végéta. Mama Bijou atie ail ya poussière comme pour kotia ail ya mbumu kati kati. Nga natie ail nanga ya poussière na tanda mbisi nanga kuna ezotoka lisusu. Parce que nalinga atie mbisi atelemela na ozolia biloko mbisi makasi esilisaka mpenza appétit. À cause de ça nazongisi yango lisusu kotokisa po eza nzombo ezalaka makasi oyo eza ail. Nzombo ezalaka makasi. Dongo nango eutaki na congélateur yango wana eza kofungwama mpenza nanu te. Oyo ezali muscade. Mama Bijou alobaka mwasi akangama na épice moko te eza mpe na motu na cuisine na ye azalaka préféré azalaka na biloko na ye ba épice na ye oyo ezalaka préféré. Donc c'est ça. Sikoyo nazotia mwa feuille na biso ya solo na kati épice oyo Mama Bijou apréféré lelo kotia yango oyo natie mwa feuille na ngai mibale. Moi 3 feuilles dans la kati. Ngai wana sikoyo nazobalela. Nazosala kwa nazokalinga dongo na ngai. Anatanda nazela mbisi eyanatia nakotia yango mwamba epi nakotia yango mwa ndambu moke ya bicarbonate. Nakotia bicarbonate moke na kote mwa ya suka mpo bicarbonate soko ti sikoyo ekosopana. Eza dongo ya Mama Bijou. Etikali natia mwamba. Etikali natia mwa ndambu ya bicarbonate. Et puis nakomeka mungo après. Biloko Mama Bijou akosala yango biloko. Tomate Mama Bijou alobaki soki tomate na yo etikali na linzanza boye kobombaka ye na linzanza te eza mabe epesaka malade. Tomate ya Mama Bijou lokola etikali boye Mama Bijou ezalaka na babone nanga oyo nabombaka bameka reste ya biloko oyo etikali comme batomate boye. Reste à ma tomate, il faut rebomba mon bol, aussi bol là yo boye. Ici reste là ya tomate na kati. Dongo na yango na kali yango. Siko na kozwa ndambo ambisa kokauka oyo na tokisi kuna. Na kosopa ye na kati. Dongo ya Mama Bijou yango yo. Dongo na yango yo na kali dongo. Omoni dongo Mama Bijou ya kokalingama. Sikoyo nakotia mwa ndambu ya mai mpona biloko esika te na se. Nazwi mai na nga natie mai na ngai baloli ye lisusu bien. Sikoyo nalingi naleka na etape ya moni dongo ndenge eza kilo eza kitoko makasi. Ntango nakotia kaka mwa ndambo ya bicarbonate mokie apres nakotia mwamba na ngai awa. Donc Mama Bijou azolamba lelo yango oyo touti na bafete toza kutu na bafete ezala babi tozolia mikolo biloko mingi kaka basek. Mama Bijou alobi pourquoi pas esala mwa dongo nanga. Dongo Mama Bijou
Ah, toza na mbisa kokauka na biso. Mama Bijou na tokisaki yango. Mbisa kokauka na nga yango oyo. Mbisa kokauka ya Mama Bijou. Yango oyo. Nazosuka yango siko na katikati ya dongo na nga oyo na kalingi. dongo batia mbisa kokauka suka la recette. Yango oyo mabaku tembe likebele nzongongo mpazaki ya monene natiki kaka moke oyo ekoki koyedenga mokongo ata na madesu sisa nzongo nange ezaki ya monene wana nasi natokisi comme mpe nakozwa ye nasopi mai natiango na chasse natiango na congélateur mokolo olinga nalamba nayebi ke dongo na nga nasi nasukola nasi natokisa donc c'est bon dongo ya Mama Bijou yango oyo sikoyo tokomi na étape ya kotia mwamba et puis komeka mungwa soki mungwa ya épice wa ya végéta soki ekoki mungwa ya végéta eza te. Mama Bijou akotia mwamba mungwa. Mama Bijou akotia mwamba. Mama Bijou akotia ozomona te. Mama Bijou akotia mwamba akotia nini mwa ndambo ya bicarbonate epona babakisa mwa mungwa na nga moke dongo Mama Bijou yango ezotoka. Mpona mwamba ebela malamu nabakisi yango lisusu mai sikoyo na bila leka na etapa otiela mwamba na kati ya biloko na nga mwamba na nga yango oyo babengi na kombo ya mwamba Mama Bijou yango oyo nazozwa mwamba na nga nazotia na kati ya dongo na ngai nakesisa mwamba na nga yango oyo natie mwa de lutu ya mwamba eleka pe mingi te wana ekokoma piki ndenge bamongo balobaka donc natie mwa ndambo ya mwamba na ngai na kati sikoyo eloko na kotia mokie kaka ezali bicarbonate et puis mwa mungwa na nga natie oyo eza natie mungwa na nga biloko na wana kolakisa bino na kati vraiment ndenge nini dongo nange ebimi kitoko ndenge nini ekobela bien parce que Mama Bijou alambi dongo na ye kitoko makasi. Sikoyo nalingi naleka na étape ya kotia mwa ndambo mokie ya natia ndambo ya bicarbonate na lutu natia yango wana mwaka mokie po elepisa biloko na nga malamu. Nazwi oyo eza bicarbonate natie bicarbonate na nga mokie na lutu yango etondi même pas natie bicarbonate na nga na kati ya biloko c'est ça c'est bon. Sikoyo biloko na ngai ekobela nango na ndenge moko ya kimia malembe après Mama Bijou na yo lakisa bino biloko na nga ndenge nini ekobela biloko na ngai yango oyo tomate eza vraiment ebele te donc c'est ça mai edimie mwa moke après Mama Bijou na yo lakisa bino ndenge nini biloko na ngai ekobela ndenge nasi natie bicarbonate ifo nazala nango kaka ekenge na odimie moto na ngai malembe noki biloko loki sauce na ngai ekosopana parce que eza déjà na bicarbonate donc na dimie moto na ngai ebela vraiment malembe en attendant nazosala biloko mosusu epuis na yo lakisa bino ndenge nini dongo na ngai ekobima. Mama Bijou alobi mwasi mayele donc soki nano s'abonner na Bidor TV te Mama Bijou aza koinvite yo s'abonner na Bidor TV ozala jamais d'ici parce que tolamba biloko ya bamindele
tolamba pe biloko ya bato mwindu. Mama Bijou asala ba gâteau, Mama Bijou alamba biloko nyonso tout penza. Donc s'abonner na Bidor TV aux ala jamais d'ici. Ce que tala ba vidéo na biso na no s'abonner te. Lelo na journal lelo Mama Bijou za ko invité yo ko kanga mutema te. S'abonner bakisela Mama Bijou moi un plus partager vidéo oyo pour na ekende ko aider bande ko mususu o ba yebi kolamba dongo te. Mama Bijou alobi à suivre biloko nanga ebela. Kande na yebisaki bino soki biloko nanga ebeli na koya kolakisa bino bota ndenge dongo nanga elimi kitoko. Dongo oyo koki kolia ngo na semoule comme pour kolia ngo na makemba, kokolia ngo na kwanga, pourquoi pas na loso, mais ebongaka mingi na semoule ou bien makemba. Biloko Mama Bijou yango ebeli. Mama Bijou do alambaki dongo na ye, nataki ndambo ya bicarbonate bomonaki, nataki mbisa kokauka nangi ezalaki nzombo, ba épices tout on a utilisé bomoni, tomate ezalaki nango vraiment mingi te, mais bomoni ndenge esali couleur. Et puis Mama Bijou ataki lisusu mwamba. Naza ko invité bino bo s'abonner na Bidor TV, bo ozala jamais d'ici. Mutu nyonso tala la vidéo oyo nano s'abonner na Bidor TV te, naza ko invité o s'abonner na Bidor TV pour na koyekola ba recette. Mama Bijou asala recette ya ba mindele, na sala pe recette ya bato mwindu. Donc na pe simbote na mutu nyonso to asote na ranga et puis na bakiseli bino lisusu ba joyeux Noël. Ba fête eleka bien na bandako na bino na pesi mbote na ba mosi nyonso sika bozali Bijou mosi alinga bino mingi. Bye. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo Mama Bijou don na ye na émission te na ye na minene kwei. Donc Mama Bijou don na ye pour na kosela bino publicité ya voiture ya location na Congo. Moi na poto ozo kitana yo ki ozana ona mutu ya koya kozwa yo te. Contactez Bidor TV. Contactez Bidor TV ba koya kozwa penza tina aéroport. Voiture à location, voiture à louer na kati ya kini. Eza pona banani pona ba diaspora. Mama Bijou dor a kwesi ya minene na kati ya Bidor TV. Contactez Bidor TV so ozo kele na yo ki. Donc, kobanga na yo te so oza na séjour na Congo, oza na moyen de transporter, contactez ka Mama Bijou na numéro oyo moni na se. Donc, okozanga muto kotambusa yo te, okozanga voiture te, okozanga place à kolala te parce que Mama Bijou do aza na solution ya nyonso. Mama Bijou do na lakisa bino voiture à location à partir à Congo. Voiture eza na bon état, ce qui to yebi ki ozo kita to bongisi voiture na biso kitoko to sali entretien ya voiture malamu. Toye kozwa na aéroport toke kotika yo place à kolala. Séjour na onyo surtout kozanga muto kotambusa te parce que voiture on ezali accompagné na chauffeur. Na ne komate na prix ya malamu, prix ya mukie. Yo kaka essence na yo, côté voiture Mama Bijou do akangi masolo. Côté sika ya kolala Mama Bijou do akangi masolo, zela bomo na voiture oezo zela bino. Contactez Bidor TV. Solo na Bidor TV, soko opesa mbongo na Congo. Mutu azali akozwa soko kopesa mbongo na Europe Mama Bijou dor azali akoyamba mbongo na yo. Donc akopesa yo chauffeur, akopesa yo voiture. Soko olingo louer yango pona 2 jours yo kaka. Soko olingo louer yango pona 1 semaine yo kaka. Soki pe 1 mois, soki pe 1 année yo kaka makasi kaka ya makasi ya mbongo na yo. Mama Bijou dor alobi na tie voiture wana prix ya malamu pona kaka ko aider bandeko na ngai oyo bazalaka na poto. Okende na yo Congo za na moyen de transporter pona ko aider ba diaspora bana ya poto. Mama Bijou dor ayeli bino solution ya voiture. Donc nazo la bino voiture wana ozo kende Congo, contactez Bidor TV akopesa yo esika ya kolala, akopesa yo voiture, akopesa yo chauffeur. Bidor TV nde makambo voiture yango yo. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17
85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.